Na sala qui émission semaine passée. Bino bat bolandaka analysons avec Gilmas. Boko se souvenir. Où j'ai parlé na makambu oyo jibe azasima ya fere. Nana ndeko na biso na Seleo. Et puis Adolphe pe azasima. Donc jibe na Adolphe. Bat baza sima ya Seleo Scram, pardon, na fere pona ba attaque bozomo na chaque jour na réseaux sociaux. Na lobaki yango, mais lelo bozomo na batu bakomi ko lobela yango pe. Je l'ai dit il y a ezo kende semaine moko na ndambu, ezo kende tanzo ba 2 semaines depuis na bimisa ki ba révélation wana. Alors lelo ba bogis baza koya ba mutu na mutu baza koya ba chaîne comme belé a jibe o baza ko attaquer vraiment sévèrement wera baza ko finga wera selon ndenge balingi mengai naza mutu na yaka na point de vue nanga ko bakisa oyo bango babosanaki na kati ba analyse na yaka ko bakisa implice kaka bande ko sobo ko sepela na émission bobo sana te ko tia ba j'aime ba partage bo ba point de vue na bino so nano bo s'abonner te bo s'abonner pe awa ndeko na ngai Edouarda Patricia Edouarda na pesi mbote sika oza la femme mystique, la femme, la dame des dames, Irène Mabouenipe na pesi mbote à trop sika boza bo passer bonne journée soit bonne soirée ça dépend na tawo bokozwa émission nanga oyo et okozala nango émission moko approfondité mais en tout cas na ndika na bakisa na oyo batu baza koloba contre Werason surtout na makambo etali Seleo nanda ndeko na biso oyo fait rigola concernant makambo ya ba attaque bandeko avant bo banda ko attaquer Weraza mutumabe avant que jibe amitia sima ya Seleo sima ya fere na ba Adolphe Dominguez pona ko attaquer ko bebisa image ya fere ya Werason ndeko na biso jibe mpiana mukulu bankulu chintuka oto ndenge tolobaka avant obanda ko attaquer nanu mutu lokola Wera oza ko tinda bana na ye moko oza ko soutenir bana na ye moko bandeko na biso oyo bazobima ba innocent bino nde bozobima ba élément nuisible contre succès ya Werason parce que tango bozalaki 4 bozalaki ba administrateur 4 tango bokabwanaki bozalaki na posa Wera abambambati malheureusement que Dieu a décidé autrement azala au-dessus na bino côté ba performance côté ba discographie Wera côté scénique Wera a été toujours au-dessus na makamunios ezala pe côté ba composition Wera a prouvé au monde que c'est lui qui était au four et au moulin pour wenge ezala ndenge eza alors avant bo banda ko finga Wera bo banda ka pe ko mituna jibe mpe na vo tinda bato est-ce que tokoki ko yeba suite ya mwana ntuka pona nini tolingi toyeba nanu soki ozo attaquer Wera tolingi toyeba na biso nini mutu tindaki obanda kobima na mwana ya 11 yo papa ya ba tango ozalaki na ba 40 oza kobima na mwana ya 11 raison ezalaki nini ezalaki ba raison ya bakisi ezalaki raison ya komelaka ba makila ya koyibaka ba étoile ya batu bazemi nyonso ya longola bandeko osala na objectif ya kobima na mwana ya 11 jibe mpiana ezalaki nini oza koboya héritier na mouvement na yo olobi aza mwana muke akende nanu classe mais mwana muke ya 11 ans okatie ba classe obebisi je avenir ya mwana wana ti lelo azalaka traumatisé olongolisi bazemi ebele et puis na suka oke kobota ne mwana moko mwana mwasi wana aza mwana muke koleka bana na yo oyoka pe sonite osala yango ko détruire jeunesse yango wana mais sika lelo comme ozalaka mutema mabe jibe oza mutema mabe olingaka batu ba avancer te mwana ya 11 obebisi evi sika Wera obolobaki akobambambati akomi ko dominer bino boza ko sepela na succès na yete otinda mutu lokola Seleo abanda ko manquer Seleo lelo abanda koloba papa chéri tangu Wera aza ko recruter bango avec souffrance nyonso wana aluka ba mbonga ba location ba place ba répétition aluka ba connexion pona ko mema batu wana na poto azwa mbonga ko leisa bango ko lalisa bango na poto ba Seleo ba fere gola bino bozalaki na ko sepela ndenge Wera za ko souffrir mais sika lelo Wera akomi ko zwa
okomi ko utiliser ba o bazalaka mayele te sele o atanga te fere pe atanga te bango tu ba électrique basilisa classe te sika bango nde oza ko utiliser pona koya kosala mabe na papa na bango kaka jibe yo mto lobaki bana bazalaka te na nini na ba nakoloba nini bana bazalaka te sika ba oyo oza ko utiliser ozoloba bana ya wera bana bauti pa ya wera oza ko utiliser bango pona ko créer division entre famille ya maison mère parce que yo ozalaka na famille te ozalaka na ba musicien te oza na référence te na musique ya Congo à part na kati ya wenge depuis olongwa ozalaka na référence te il fallait que jibe ozalaka reconnaissant que wera muto apesa yo chance ya kosala album yo ozalaki président mais ozalaki na force te ya kolobanga na zo sala album ozalaki kaka malanda ngombe koyoka oyo bawera bakoloba yango muto kosala ozalaki président mais otikala jamais koloba na kobimisa album bozaka kawana bobimisa album chaque jour ya batu nyonso mais falaki wera kende koloba apesa yo bénédiction kosala album soko ozalaki grand ke yoza président pourquoi oboya kité obi pourquoi ya zotinanga mais omonaki opportunité muto apesi opportunité wera sona muto apesa opportunité pour sala album mouvement na bango oyaki koya mais bapesi opportunité oloza la reconnaissant na makambo wana ke no bato malgré ça bayambaki nga na mouvement na bango soki lelo na komi kosala musique za grâce na bango ozalaki na orchestre te ozalaki motambo la pipa ozalaki ne loko te ndenge bolobaka bakutaki na balabala oza kotambola tambolo baka nga muya afanda na soki na Gombe est-ce que kofanda na Gombe za synonyme ya kozala riche bobo mona te mutu aza kofanda na centre ville mais aza mobola koleka mutu afandi na quartier na ba commune mususu jibe so botali ba photo na ya liboso aza na image ya richesse te aza kaka mutu normal lokola biso location esali tango su gouvernement bapesaki bango ndako na Gombe kokom kofana na Gombe cela ne signifie pas kozala riche alors botika koloba zalaki bourgeois afanda na nini na ville ko eza ko signifier te ki akomi bourgeois parce que na ville on a tilelo bazana batu bafani na Gombe ba pauvre baza kuna pe cela ne veut pas dire que po mutu afani na nini na Gombe ndi akomi riche te wana lukuta eza conception ya ba congolais mutu lokola Adolphe Dominguez tangu wenge panzanaki botala ba sorti na bango ya palais du peuple Adolphe aza lokola porte-parole aza wera komi ko binisa ye na niveau moko na ba fere ye Adolphe sika biloko wana nyoso Adolphe ye azalaki na wenge est-ce que azalaki na force ya wera son tango bazolobela wenge lelo sika bakomi ko se lier contre wera omoni makambo ya Adolphe eza makambo susu so na bandiko koti sango awa ezana ba secret oyo bato ebele bayebi te bato ndambu bayebi wenge bayebi secret yao oyo jalousie ya Adolphe Dominguez mais nangi na se limiter kaka na makambo ya jibe so na koti na makambo ya Adolphe ekiko kende vraiment mabe Adolphe azako se positionné ya mwana ya jibe mwana na biso abali mais ya wera tikala kolobango te batuna ye makambo ya wera atelemi na nini na plateau akini un papa mukolo ya Adolphe asala biloko wana Adolphe na âge na ye plus de 50 ans baza kotuna ye mwana makambo ya mwana sika lelo soki babandi koloba abi tokolisi bana toza famille mais famille oyo baza kotuna yo avi ya mwana ya moninga no soit déjà famille oza kotele mozoki mozo tambola bandeko bato bayebaka te pourquoi likambo wana esalema bongo menga na yebi nalingaka kolobela makambo wana te bao bayebi pourquoi Adolphe azalaka agité tango batuni makambo ya wera boyebisanga bato balongwe na wenge baza bango to bakabwani bajibi bakei wera na Adolphe batikali comment expliquer Adolphe atikali sima bongo Adolphe atikali sima wera avancé kanda wana Adolphe azalaka nango bien te Adolphe yemoko aza kobosana ke aza chanteur te aza kaka influenceur na mouvement mais alingaka komisala lokola chanteur on dirait musicien
C'est to bandi ko tia ba nom ba musicien ba échec na musique ya Congo ba vraiment bazami balé o ba yebi ko yemba te bazami balé ya suka Félix Wazekwa nde ya suka eza Adolphe et puis ya suka de nani Félix Wazekwa soki baza 100 o ba yebi ko yemba te ya 99 kozala Adolphe Dominguez ya 100 e kozala Félix Wazekwa. Deux chanteurs wano baidi koyemba te mais baza ko forcer koyemba pona nzala baza ko forcer na musique parce que kuna nde baza ko iba baza ko mandi baza ko manger pardon baza milité mais ba manger kuna soki musique te nde bakozala lisusu te même Adolphe alobaka bilobela ke abana kende poto bandakala ko kende poto eza signe de la richité preuve bota la plan ndako ya Adolphe Dominguez. Parce que basala ka ba interview chez ye botala ba manzanza ndako ya Adolphe Dominguez ndako moko ya kala alobaka za saper mais incapable ya kobongisa ndako influence kaka na réseaux sociaux mais kuna na kati eloko te bambongo za kozo ya matolo yango asombela kabilamba mais olia bongisa ndako bana na ye na niveau Afrique du Sud bazako telengana bazala kaka likolo nde Adolphe Dominguez wana sika mutu wana tango azomona wera bazalaki na ye wera gagné bango na musika akomi ko beta ba scène musicale azobeta ba Dôme de Paris après ba 15 ans d'absence sans bango sa JB sa Adolphe soso ban sa Ale Makaba wera azobeta mais JB akoma limité Adolphe kutu komekate bana na ozala musika donc musika te to sukela awa kaka po eza makambo kaka lobi so magmoeza to continuer kana na ba débat mais auto yebi wera za na 3 dates année oyo na 2026 wera za ako se produire na poto 3 dates moko na Londres moko na France moko na Belgique bozala prêt bo bomba ba billet na bino bokota na baloyenge ta ko somba somaka ba billet partout ba billet boko somba oyo ko kende ko bokende ko sepela bokende ko communier avec wera son na ba salle ba date za ko za communiquer kala mingi te ngam tuna bino Gilmas Bandeko bo partager bo commenter on est ensemble.